Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Bon début de la semaine, Nabino Nyon sur vos messages à Kolanda Magazine Kinshasa Nabiso. On a toujours pour nos copies Sabino actualité RDC, mais pas vraie réalité à Kinshasa. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Soit Mokonzi Bandi pour détourner Bandi Bako. Mais toi, tu crois que Balandi ou Anabosani? Balanda Peko. Nous y avons cru. Mais ce que Mokonzi Alobi a dit, bon, le Kambako Poana, au Salango Yo, aux Amona Maïnanga, c'est vrai, Totangakana Yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Tout fond l'édition Mokolo à l'élo pour nous sabino que déplacement moko massif ya population na ba village ebelé à territoire ya Irumu na province ya Ituri et cela qui observé après attaque ya ba présumé combattant ADF. Pose à détail na commentaire oyo. Na lendemain ya attaque ya ba présumé combattant ADF oyo sala qui dit mort na village Vukaka na territoire ya Irumu na Ituri. Ba village ebelé etikali vide population ezokima. Ba mouvement ezalaki observé précisément na chefferie ya Banyali Chabi. D'après Raphaël Lingasa Benago, président de la société civile ya chefferie Oyo, la majorité ya ba déplacés bazali enregistré na Chabi centre, chef lieu ya chefferie Oyo. Abakisi lisusu que chefferie na bango est enregistré qui plus de 1000 déplacés Oyo ba outi Nord Kivu. Na vague Oyo ba déplacés ba komi 3000 Oyo baza déjà installés na ba école na ba église sans pourtant compter ba Oyo bazali na ba famille d'accueil. Situation humanitaire na bango est commis compliquée sur tous les plans. Risque ya contamination ya coronavirus est commis makasi surtout na Ituri na Nord Kivu bazali figuré parmi ba province oeza atteinte na pandémie oyo. Yango basengi na gouvernement congolais a renforcé présence militaire sur terrain pe ba déployer assistance humanitaire en faveur ya ba déplacés. Pour rappel, depuis début ya année, chefferie ya Banyali Chabi eza confronté na ba attaque ya ba hommes armés assimilés na ba combattants ya ADFP une cinquantaine ya batu bazala qui enlevé na partie o ya province ya Ituri na ba assaillants. UNC parti cher ya Vital Kamerhe basala qui déclaration moko dimanche 21 juin dernier sur condamnation ya leader na bango boza ba détail na commentaire oyo. Na déclaration moko et salamaki dimanche 21 juin dernier, UNC parti cher ya Vital Kamerhe réagisaki na condamnation ya leader na bango samedi 20 juin na tribunal des grandes instances ya Kinshasa Gombe. Pour la partie au caractère unique et jugement au s'illustre qui n'a pas irrégularité et belé, notamment du fait que jugement est qui largement basé sur bas supposition alors que bas disposition et à code pénal et à stricte interprétation. UNC na déclaration oyo a soutenir que tribunal ezala qui n'a incapacité à établir culpabilité à président na bango peut se contenter que reprendre largement réquisitoire et ministère public
na motivation na ye ke na dispositif na ye présentation moko selon ye ezalaki sélective na certains renseignants oyo bayaki ko comparaître devant tribunal. Secrétaire Aimé Boji a indiqué que ba circonstances na ba condition d'arrestation ya Vital Kamerhe kobo ya ko accorder liberté provisoire régie en bloc ya ba exception même ya ordre public soulevé na ba avocat na ye ezola kisake plan ya condamnation na ye ezalaki déjà préparé. En dépit la situation où UNC a réitéré soutien na ye na Vital Kamerhe peut encourager. UNC a bengi ba membre na ye nyonso na kimia, sérénité, vigilance, pe ko s'abstenir na attitude ya violence physique to verbale. A invité pe ba partenaire na ye na ba sympathisant ba profiter na situation oyote pour na komi pesa na ba acte ya provocation. Parti cher ya Vital Kamerhe ba lancé appel vibrant na chef de l'État à veiller na bon fonctionnement ya ba institution na justice. On a rappel président ya UNC Vital Kamerhe azalaki condamné na 20 ans de travaux forcés na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe pour na détournement ya ba fonds publics. Couple présidentiel et visita qui samedi 20 juin dernier n'attend le marché de samedi au Ezala qui organisé na caucus des femmes entrepreneurs na foire internationale de Kinshasa. Reportage Jonathan Siata. Na souci ya kolandela bien-être ya ba Congolais, président de la République Félix Antoine Tshisekedi béton a kendaki samedi oyo 20 juin 2020 na marché oyo bazoko benga marché du samedi oyo ezo salema na foire internationale de Kinshasa. Initiative ya kokisi ya ba femme entrepreneur oyo ezali pe structure ya commission nationale ya ba entrepreneur du Congo pe ya fédération ya ba entreprise du Congo FEC na Mukuse na kokoma na bango chef de l'État accompagné na première dame Mama Denise Nyakeru bayambamaki na ministre ya gens famille pe enfants pe na ministre ya commerce extérieur. Juste en entrée, Félix Antoine Tshisekedi azalaki impressionné na créativité ya génie congolais ba présenta ki ye lave-main moko automatique fabriqué na RDC invention ya mwana mboka madame Mami Jokol Kirongozi oyo asala robot roulage. Sur place, couple présidentiel ba observaki pe ba respectaki ba geste barrière contre Covid-19 na ko sokola maboko na même machine avec impact na idéologie. Après babandaki visite na ba stand na ba explication ya madame Mukeni Eliane Keke oyo azali vice-présidente nationale ya Fédération des entreprises du Congo, caucus de femmes. Le président de la République a voulu nous faire l'honneur de venir visiter ce que nous faisons. Nous les femmes entrepreneurs en général. C'est dans le cadre d'un caucus qu'on appelle femmes d'exception que le président de la République reçoit tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, il demande à celles qui ont réalisé quelque chose, qui cadre, une activité qui cadre dans son programme. À ce moment-là, il vient visiter. Et ce marché de samedi, c'est un marché que nous avons un projet, que nous, les femmes de la Fédération des entreprises du Congo, avions conçu pour participer, n'est-ce pas, au programme du chef de l'État qui consiste à maîtriser les prix sur le marché, qui consiste à nous inviter ou à inviter tout Congolais de consommer congolais. Et vous constaterez qu'il n'y a aucun produit importé. L'activité oyo eza mingi pona ko matérialiser autonomisation ya mwasi pe ko stabiliser ba prix ya ba produit mingi na ba wenze. Ndenge madame Nelly Pachomendondo Boni, vice-présidente ya caucus en charge ya ba nouvelle province pe service à Lobaki. Nous avons le but non seulement que les mamans vendent, mais qu'elles comprennent pourquoi est-ce qu'elles doivent vendre. Donc au derrière du marché, il y a les formations qui vont se donner aussi. Les formations, le but c'est d'exporter. Pourquoi exporter? Parce que la concurrence est tellement forte que nous ne voulons pas que les mamans vendent seulement par Sakombi, Ekolo ou Mupiku. Nous voulons que ces femmes atteignent le niveau de vendre par kilo, comme dans un marché international. Ça, c'est le but poursuivi par la CNF. Pona Douglas Nkulu, bourgmestre ya commune ya Limité, pona ye ezali honneur makasi oyo mokonzi ya mboka asali na municipalité na ye. La commune de Limité est aujourd'hui très honorée que le premier citoyen de ce pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, puisse pouvoir lancer ce marché de samedi à Limité. Il ne s'agit pas de n'importe quel marché, c'est un marché de proximité
mais aussi qui offre des produits qui sont bio, mais qui sont aussi les fruits des citoyennes congolaises qui ont accepté de salir leurs mains en allant au champ ou en faisant de l'artisanat. C'est un message très fort. Il faut koyeba pe que na passage na ye na ba étalage nyonso président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na molongani na ye pona ko encourager ba vendeuse ba sombaki quelques articles oyo ba memaki na ndako na bango. Kinshasa et l'équipe partout. Coordonnateur et magazine Kinshasa Nabiso Jimmy Mukendi a continué toujours côté espace gratuit dans Motonio sur la message de sensibilisation sur coronavirus. Bandeko nanga ya Kinshasa, bandeko nanga ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave. Mboka na biso ezali na souci, tozali na problème oyo ekweli biso à travers le monde entier. Likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecté ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène esengeli toye ba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali kosala déjà ba mort, bozali koyoka oyo ezali koleka na Italie. Yango na biso en tant que ba leader d'opinion, biso en tant que ba serviteur na bino auto serveur bino à travers ba média na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino boye bato nyonso topé ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation, c'est-à-dire bozala une association, bozala structure, bozala individu, message na yo oyo ezali ko kende na sens ya ko sensibiliser bandeko, na sens ya ko appuyer riposte oyo tozali ko sala awa na magazine na bino KNB ekoleka gratuitement. KNB magazine na bino Kinshasa na biso et ko continuer ko servir bino ndenge elongo bani boyebi ke bolandara biso chaque jour à partir de 18h30 na Show TV, à partir de 19h30 à PIC TV et puis à partir de 20h30 na Baraka TV. En rediffusion toyaka à partir de 10h30 na Baraka, à partir de 11h30 na Show TV et à partir de 14h na PIC. Donc message joana topé ba encouragement au boko ko encourager bandeko par rapport ya tant autres allez ko passer boko ko tindela biso yango à travers numéro oyo affiché na ba écran na bino du micro ya KNB WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bomoni que nécessité ezali que ba équipe na biso oyo ezali à travers Kinshasa mobimba et yakuna tokoya kozwa ba image wana nyonso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis biso nyonso to longa coronavirus. Centre de formation des Soder Center basali message à sensibilisation sur Covid-19. Bonjour à tous ceux qui vont nous suivre à travers magazine Kinabiso. Nous sommes les centres de formation, l'ONGD de Soter Sene. Nous sommes à Kinshasa, à Selembao, précisément au quartier Ngafani, avenue Zola numéro 7. Nous sensibilisons vraiment tout le monde concernant cette pandémie coronavirus. Nous allons mettre en pratique des mesures pour garder 1 mètre et recevoir beaucoup de temps pour boya beaucoup de coronavirus. C'est vrai que tous on a pour ça tout bima, tous on a pour ça tout de la misala, mais aussi longtemps que nan maladie cité et ça vraiment risque makasi. Alors une maladie wana ici là ils ont senga vraiment ils sont tout respecter mesures wana. Ah tous on a bureau nazoloba en qualité de coordonnateur national la ONGD de Soter Sene. Vous allez nous former en informatique, anglais, français, auto-école, alphabétisation, nous mais dans le moment où tout ça l'a pété, nous allons pourquoi? Parce que toujours respecter les mesures barrières au Bakonsamboka, Basengaki.
vraiment ce qui te respecte à Mobisonso, vous allez condamner et le monde en Zambie, tu connais la terre pour des confinements et banakota les samans. Celui tu connais tout makasi et que vous allez kabaka et so mata seko mata. Di pa nyonso les gens bino vraiment Zambie abattre la bino abonde la biso nyonso afin qu'on peut eba na kosila Zambie azana. 99 nouveaux cas de coronavirus, c'est là qui ont enregistré le Binapokwa. Bon, ça va détail dans les commentaires, il y a Nathan Siata. Vers 6000 malades dans la République démocratique du Congo depuis le début de l'épidémie, qui déclaré le 10 mars 2020 dans Mboka na biso. Et c'est que la date, il y a le 21 juin, qui y a contaminé dans la maladie de coronavirus. Et comme il y a 5925. Total, il y a des décès, comme il y a 135 personnes qui ont été dans la maladie. 856 personnes de Bazali guéries. 202 cas suspects qui détectés après l'investigation. 99 nouveaux cas qui confirmés pendant mon lobby dimanche le 21 juin 2020. 88 ezali à ville ya Kinshasa, 11 ezali à Okatanga. Baka oyo nyonso ebimi na kati ya 336 échantillons qui testés. 5 personnes bakufi pendant mon lobby. 15 nouvelles personnes babimaki guéri na maladie oyo ya coronavirus. Pe sengeli koyeba ke province moko e bakisami na ba province otazaki nango liboso to komi alors na 12 provinces oyo komi contaminé na pandémie oyo. Tozali bongo na Kinshasa oyo ezali considéré lokola épicentre ya maladie oyo avec 5286 cas, Congo central 270 cas, Okatanga 183 cas, Sud Kivu 108 cas, Nord Kivu 65 cas, Kwilu 3 cas, Chopo 3 cas, Ituri 2 cas, Équateur 1 cas, Kwango 1 cas, Olomami 1 cas, Pe Otuwele 1 cas. Na yango mwana mboka, kaka ndenge tolobaka na yo chaque jour, continuez kosalela ba geste barrière pour tolonga maladie o na mboka na biso. Kinshasa et l'équipe partout. N'associé à Kosunga peuple congolais Beltesco a un ami qui a sika qui rigole ou ezote kama partout la ville ya Kinshasa. Lelo na Kinshasa miliki elongo likambo ya ba riche po e koma nango na pri ya mokie po na mutu nyonso ndenge akokeli grâce ya Beltesco alongola yango luxe na RDC na cadre ya Kosunga congolais amela miliki ya qualité a memeli bino lait en poudre instantané Kerigold et ye po na mutu nyonso okomela na ti café, mai ya moto, mai ya lobo, tope okoki kolia yango kaka ya pamba, eza na goût moko ya kosakana te, Kerigold de l'œuf végétal plein de vitamines A et D, protéines pe calcium. Ezo sunga bana bakola kitoko, pe mikolo ba savourer miliki kitoko ya mabele ya ngombe. Miliki oyo ezali koteka ma partout, comme la Kerigold full crème, ezali kotonga nzoto na yo 2 fois. Monto amera Kerigold abela rapon apamba te ba maman baza na bana ba maman baza na bazemi ba maman baza na ba fatigue ebele omela mingi Kerigold ezali ko bakisa susu ba protéines ba calcium ba vitamine ebele na kati ya nzoto. Lait en poudre instantané Kerigold miliki ya solo ya ngombe sans complexe na Kinshasa na mbongo nyoso oza nango okomela miliki na yo sans problème grâce ya Beltesco mosungi ya mboka. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Totunaki na ba maman ce qui moi si akoyi ko changer bande hygiénique na combien de fois par jour pendant la période de la menstruation. Reportage à Graciana Ndaka na Miti Mafuta.
jeune fille mususu bazalaka na comportement ya kovanda na bande hygiénique moko journée mobimba na yango rédaction ya KNB tosalaki réflexion kotuna na jeune fille combien de fois il faut moi la moisi à changer bande hygiénique na ye 3 fois tango c'est 5 heures si 11 heures 11 heures si 15 heures 15 heures si boutou. Et ça, la matin, il faut changer les bains hygiéniques pendant 3 fois dans la journée. D'après Ngaï, on a changé 3 fois par jour. Donc, ce qu'on a changé, on a changé la matin, midi, soir. Ce qu'on a changé, on a changé, la peau, on a changé. Moko wana bana tongo tilobi, ça peut provoquer des infections parce que tant que l'on a une minute est belé, donc les autres est belé, et ça là que non toi ça va infection. On a ngai ba fille oh ba ça la bande hygiénique moko journée ba ça bien te fallait ba ça là au moins 3 fois. Normalement jeune fille pendant moment na règle pour c'est la sinon ba c'est swaka. Sikoyo jeune fille pour ngai na bi que après 3 heures du temps il faut jeune fille à se changer. Pour na à à l'aise quoi. Pour autant aux à l'aise pour se refaire dans 5 heures du temps et ça m'a bé et ça m'a bé ma casse et rezoxo ma pota et ça du toroté conseil européen ça est premièrement dans nos zones malades à rezoir malade après qu'on va na bande je dis que toute la journée et qu'on peut ça infection et qu'on peut ça malade et belé et qui toroté pendant la journée pour n'anga ko changer ngata 4 fois parce que ce que vous vendez dans la bande hygiénique, vous avez ma case, mais vraiment ma infection, ma case. Et puis, au moment de ça, mauvaise odeur. Alors, il faut changer la bande hygiénique à tout moment pour éviter vraiment l'infection. Au moins, les autres qui ça, les microbes, les hommes, même le coronavirus, il y a l'infection. Alors, il faut éviter na base vraiment. Au vendu, au saki banjinique no, bandatongo moto comme 12 heures, ok, on s'est changé, passé nous autres mongoli yango, on l'a dit mususu. Donc on peut-être 15 heures, on change mususu, on l'a dit mususu. Donc on 18 heures, on change, on l'a dit mususu, tu ok kolala. Journée, il faut changer à 4 fois, à 5 fois pour éviter l'infection. Na c'est là, bon ça sali bon te infection ma bé. Voilà, la jeune fille a salité, donc sous la été. Il y a une journée. Moi, si on propre, il faut changer bande hygiénique à 3 fois, à 4 fois dans la journée. La jeune fille qui vend dans la bande hygiénique moko pendant la journée, eza malamu te po ekokipe kope sa yo infection. Moi si il faut aux à la soin pour ceux qui osent vendre dans la bande hygiénique moko pendant la journée, okoko makobim sa mauvaise odeur. Jeune fille normalement il faut changer bande hygiénique na yo 3 fois par jour. Cause à la soin ezaka kana elamba te moi si il faut otape nzoto na yo soin sinon te okoya kobimisa solo pamba likolo ya bande hygiénique oyo ezalaka nango cher te Kinshasa et l'équipe partout. Est-ce que c'est normal moi si afuta landa kuye moko? Réponse na micro ya Gracenanda kana miti mafuta. Tambola na mokili omona makambu lelo na ville province ya Kinshasa ba jeune fille mususu ba koma na bango ko préférer ko futela kanda ku bango moko sans que avanda na mobali na yango totunaki na population soki eza nango mabete na mwana mwasi afutela ndaku sans mobali. Bon na ko répondre boye personnellement nga na mona ngo eza mabete tant na beza mabete raison liboso eza ke mutakoki kozala pe na baparente baparent nyonso to te bakufaka batikela bana bango héritage ya mapango eza mosusu baparent bakufi batiki bango na ndako kofutela alors ezosenga na bango bakontinue kofutela lisusu ta mosusu na lopango mpe baovanda bakoki te koluka bazwa lisusu ndako place mosusu neti na jeune fille kofutela mpo na nga na mona yango eza nango mabe te nga nafutaka ndako na nga na mwana na nga azotanga tozovivre vie na biso à l'aise donc mpo na nga eza mabe te mabe nango eza na bato bamonaka mabe soit fille naza moins sérieuse donc bamona ntango azofutela déjà na ndako ya baparent azalaki déjà moins sérieuse ntango ake lisusu kofutela donc ole ezala ndako alala ekomi lokola hotel mais neti mpo na nga na mona nango eza nango mabe te bon conseil na kopesa na bajeune fille ya bongo valeur ya moins eza ndako ya libala
lelo okoki kofutela okoki kokenda lopango moko kofutela mais lopango wana mpe okoki kozala mpe esika lipamboli mpo na yo okoki mpe kozwa libala na lopango wana ozofutela alors esengeli kozala na marche moko malamu conseil na wana opesa bango eza ntango ofutela zala sérieuse oyebi nanu te bisika yango okei ta mosu eza terre promise mpo na yo bonheur na yo nde ebandela na kati ya lopango wana ozofutela donc bachange nani nayebeli ndenge mokili etambolaka en tout cas vraiment eza normal te mwana mwasi afutela ndako azwi ndako na kofutela yo mwana mwasi une femme ou bien une jeune fille ozwi ndako akofutela ezalaka te possibilité eza synonyme ya buzoba te possibilité bozwi eza synonyme te ke soki oza na bozwi otiki kozala normal donc mpo osala makambo eza mabe oyo mututu akomona suspect nango toza bato ti est-ce que vous pensez que c'est normal vraiment que mwana mwasi mpo aza na mbongo azwi ndako ya kofutela ye moko ye moko mwana mwasi ezalaka te mama ozala mabe te parce que aza na bamoyen na ye aza na possibilité namoni ke kofanda place moko na bafamille mindondo mpo azwa kimia osengaki azwa ndako na ye afanda mpo araisonne vie na ye à l'aise quelque part eza mabe quelque part mpe eza mabe te pourquoi eza moto mosusu aki ofutela ndako aza mobulu aza fille moins sérieuse yango alongwe pa baparent ake kofutela ndako mpo ake kosala kindumba mais neti mpo na ngai mwana mwasi nyonso tu te ka soki ofutela ndako eza mabe mosusu ezali akimi baproblème na famille ake na ye kovanda ye moko donc c'est ça neti mpo na ngai eza mabe te mwana mwasi kofutela ndako yo moko sans mobali eza nango mabe te mpo bamisusu soki lelo bakoma na bango kofutela ndako eza vi ya bamoyen na bango baza nango kasi mpo na biso baafricain ezalaka nango normal te mpo mwana mwasi ata oza moins sérieuse te bakokanisa kaka oza moins sérieuse mpo bakokalifie yo na rang ya bafemme libre Kinshasa eleki partout. KNB tunaki na baparents soki bakoki ko permettre libala ya bana oyo babota avant mariage reportage ya Grasenandaka na Mitima Futa. Rédaction ya KNB tosali réflexion koyeba soki mwana oyo papa ayeni na libala na oyo mama ayeni na libala est-ce que bakoki na bango ko balana boyoka population ndenge ba répondre na micro na biso. Bon eza normal te parce que bana wana déjà bakomi déjà famille parce que maman aye na bana papa baboti na mama bana wana baza bandeko po baza libota moko kindeko eza wana na kati ko simba te pe ezala te bon conseil na opesa bakoki kosala makambo te po eza okoa kindoki parce que makambo bongo ezala te po mutu asala makambo bon fasa ka ndoki mais mutu asambelaka akoki kosala makambo bongo te jamais bana bako bala na te po taki papa na bango balinga to bokoli bana na ensemble bakomi dia bandeko jamais bako bala na ko salima conseil na opesa bango ezaka ke jamais mwana ya mobali o ayena yena libala na mwasi ayena yena libala ba yeba busagisi bango bokola bango jamais bako bana po baladi ya bandeko. Non, impossible. C'est déjà si bakomi bandeko. Talaka neti siko soki mwasi na mobali wana bakomi mobota. Siko bana wana baza bandeko ya bana mobali baza pe bandeko ya bana basi ya bana ya mwasi. Siko bakobenga banani ba beau frère to ba yaya. Monike ko simba te parce que mélange wana déjà bakomi mutu moko. Non, conseil na kopesa ke eza impossible bato ndenge wana tondi mabango parce que za malamu te même nzambe akosepela nango te. Ezaka ndenge moko na ndenge balileki na yo to ndeko na yo. Donc même nzambe azoboya makambo wana kati ya mukanda nzambe. Ndeko ko bala ndeko te. Bako bala na te. Bakomi famille. Po to bokoli bango sika moko jamais babala. Donc permettre bala babala na te po c'est déjà famille déjà bala mobali la bala basi et sika basanga na sika mo c'est déjà famille déjà mo babala les assurer. Alors ba c'est la wala yebite ba te bala ba yebite ba yebana kite be bala musu basala arrière te ba tout na bala te ba lingali mais jamais te ko permettre bala mobali la bala basi ba ki de bala po ça la répéter.
toyebi ke papa na mama soki babalani atako bango mibale bamibotelaki deja libanda avant babalana mais ntango babalani bakomi eloko moko c'est-à-dire bana wana pe bakosangana bakokoma deja famille kasi eza malamu te na bana wana babalana lisusu entre bango o ezali une forme ya inceste ntango deja papa na mama babalani bokomi deja famille ba oyo bosalaka bongo botika po eza malamu te. Kinshasa eleki partout. Merci Nabino Nyonso bozala ki ebele pona kolanda magazine Kinshasa na biso. Tokomi na souk édition ya mokolo lelo soki bosepela ki na yango. Tika topesa merci na équipe rédactionnelle mobimba ya KNB. Hervé Zaka double poumon azaki sima ya caméra Nathan Siate na réalisation. Pe na coordination ya Jimmy Mukendi kasi bobo sanate. Ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa yo. Eleki partout. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana ki